Soulèvement populaire. Nzambe oyoka biso mawa ndenge ayoka biso mawa le 4 janvier 1959 biso la peuple mokonzi tolobaki boye clair toi ba hypocrite te toi na nyongo ya moto te moto moko pa tina moto abundela mabele ya Congo te moto moko pa lesaka moto moko te moto moko pa futelaka congolais moko ndako na kata poto te tolobaki ba soi-disant ba politicien ba collabo ba traite toyebi bango na ba forme nyonso ndenge bazali o batiki Kanambe to soutenir bango na maloba yango tozo soutenir ezala bandeka G7 ezala bandeka Front Citoyen ezala bandeka dynamique et opposition. Pourquoi biso tozo to soutenir bandeko wana po nyama oyo ezali na kati ya nzete yango ne mote ko esaka nzete bandeko na ngai. Toza avocat ya politicien moko wate, toza na parti politique ya moto, ni na parti politique ya G7, ni na parti politique ya bandeko wana, ya Front Citoyen ou bien ya dynamique opposition. Biso toza peuple mokonzi, toza ko soutenir bandeko Front Citoyen, kaka na ba message o baza ko pesa ke ba boy Kanambe brigade 3e mandat, bango moto bakwesi Kanambe na dialogue. Bandeko wana bango moto basala ville morte bango pe moto basengi marche le 26 mai oyo eza Congo mobimba bato babima libanda oyo azala mabanga oyo azala manjanja oyo azala mandalala oyo azala sifflet bobima libanda bobanga betimidation na bango wana te oyo tomoni lo Kanambe ke likola de avion Fokker avion ya Belis ya muke oyo kiti na aéroport ya Mwanda ngamona lande yango na TNC na oki Congo mawa na niveau Congo ekomi mais toza komona Alexis Tambe Mwambo sokele na ST na Beni okino lala kuna mona ndenge ba Congolais bazo kufa mosala no kokangaka ba politicien kokosela ba politicien makambo yango tolekia wake bandeko na ngai soki ba politicien la basangani te moto musa kotemisa peuple na zate ponga boketi waya mbona kokitaka jamais na Katanga jamais na ba Congo jamais na Bandundu jamais na Kinshasa jamais na Kisangani ezalika bango baliaki na Kanambe o tobengi bango banyamo bazalaki na kati ya Kanambe bango nde moto bakotemisa peuple wana oya boy bata G7 oya boy Front Citoyen oya boy ba politicien dynamique opposition au côté avion ok kuno beti Kanambe lance pa munduki pa kwei tozo ozoki sibiso Congo tozo zilande nani ya koboma Kanambe na momo tovani toi la confiance à peuple congolais mais peuple na biso wana internet na Congo batala yango 8% ya pamba bapimela peuple congolais courant ezate toteka na niveau à Kinshasa courant ezate mai ezate bakanga peuple wana nzala bandeko na ngai est-ce que moto longwa tonga lete alongola sengero na ye akota na internet bandeko na ngai diaspora na ebite film nini oyo toza komona bato musu bazoleka bazoloba ba n'importe quoi na nkombo na biso toleka to répondre na mutu moko te mais vision na biso to kokenda nango ti na suka moto moko kopekisa biso vision na biso azali te tokokela vision na biso maladi ya Congo ezali Kanambe maladi ya Congo yali ba Congolais balingi unité te mais biso lokola tomoni bandeko wana ya Front Citoyen dynamique opposition G7 basangani message na biso totindeli bango botambola Kisasa mobimba na Lemba, na Ngiringiri, na Mombele, na Limete, na Kingabwa, na Komina Kisasa, Barumbu, Lingwala, Ipeni, Salongo, Matete, Bobwa Kabatrak. Le 26 mai oyo, bato ife babima. Babima po, soki totikeli Kanambe. Na buzobo bazo sala na kati ya Congo bandeko na ngai. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Nani yango mokonzi Peuple. Bokaka kriye lengi Lumbe euta awa yango tolobi na bino ke biso tozowela na moto grade awa te notre objectif mission la biso yali ba soi-disant ba faux politicien na o baliaki na Kanambe
basangana basalela biso mosalo biso tosalaki libanda po tokangola mboka na biso soki nzambe lokola ye moko moto ayebi na seconde nzambe akitisa kanda na ye bamakila nyonso oyo bandeko na biso ekufi na Congo soulèvement populaire esalema ou bien bandeko na biso na baza kosangisa bandeko na biso na Kisasa babimisa bato pona tobengana Kanambe yango na pesi epa ya komanda iso Anyata. Merci mingi bandeko na ngai nakanisi ke lelo na kozala mingi na message na koloba mingi na Swahili po namoni ke bandeko na biso ya ba Swahili c'est comme bazo négliger makambo oyo na même na niveau ya média bazo mona na teke bako sensibiliser bato na monoko ya Swahili parmi les 4 langues nationales tozo mona bango te omoni pourquoi na lobi bandeko na biso ya est ya ba Swahili parce que bandeko na biso ya ba province mosusu bazo soutenir mingi côté ya ba Swahili na est mais bandeko na biso apparemment to moni ke combat yango ezaka ke bato moko ya ko province moko ça veut dire bato baloba balangi mosusu ya Chiluba ya Mangala ya Kikongo nde baza kotelema mingi na ba media mais ba Swahili bozo mona na te ba Swahili bozo ko c'est comme yango monaka parfois na landi mama oyo na je pense na États-Unis félicitations mingi mama ça émission mona Swahili comme na monike ngala parmi bato baloba mingi na Swahili eza été mususu alobelaki na ingo na lobi na lekisa message mingi na Swahili bandeko na biso ya Swahili musigemi na wambia hivi kama leo komba inasimama nguvu sana hivi c'est parce que Goma il est angukaka un certain na 2004 kati ya mikono ya Mutebuse na Kundabatware c'est pourquoi on a que batu balisimama kapa Bulaya kusimama ke pourquoi Goma inanguka kati ya Mutebuse ya mikono ya Mutebuse na Kundabatware armée congolaise haiko résister c'est ndio kuzaliwa ya komba ilizaliwa à partir le siku mais tunaona kama que depuis komba ilizaliwa hapa Bulaya États-Unis partout mais c'est ma Swahili apparemment c'est comme Mungu anafanyaka ke ile ko tu maneno ya bakinois haiko maneno ya bakinois haiko maneno ya bakinois jube biko nakufa pour le moment mingi ni côté ya Beni Butembo Uvira kinini côté ya Kiwanja Kibumba Bukavu Bunangana benye biko nakufa mingi ni baswahili mais tunaona ke banduku yetu ya ma province mingi ingine bana tu soutenir sana mais si peke benye tunasema Swahili tuko inje hapa apparemment atufanye kitu munapasha kusimama ku niveau ya media munapasha kufanya emission kuruga yako yenye batakusikia sijue kama c'est pourquoi nous parfois biko natuiza tuko ba complice ya maneno kupatikana au Congo parce que batu bengine biko nasema mais benye biko nasema Swahili utona biko nekala tukule nyuma wana biloko bitu ya bakongomani ya bakinwa haiko maneno ya bakinwa ou bien uko mugeni ou bien uko mkongomani mais na hii maneno kuna pitikana nini Beni inasema inapendewa kama mtu yote asimame hata kama fazi huko kamata fanya nguvu ingia kwa media fanya hata message kiloko upublier kwa Swahili. Non. Parce que tout on a kama ke chaque fois iko tu banasema Mangala. Banasema Mangala. C'est vrai si bote tunasema Lingala juni langi ile quand même iko langi yenyewe batu ya Kongomani mingi banasikia mais tunapenda pe tusikie basema Swahili mukamate kwa hii message. Banaua batu mingi sana Beni ces derniers temps. Banaua batu mingi biko na chinja batoto. Biko na violer ba mama, biko na uwa bazee. Mais tout on a que batu ya basi munasema Swahili munaikala muji manifester c'est comme muko muna furahi nele maneno kapitikana kwa côté est ya Congo tout on a ka quelques batete ya basema Swahili ndio biko nasema mais moi peke ba concerné batuta ya basema Swahili amuseme munekala kimya Bulaya iko kitu Bulaya iko kitu unekala hapa mais kama ulitoka nje leo uko libre uyo asema ulikuwa hapa juu pikanye beba nabakia kati ya inchi ndio message niko nako basema baswahili munapasha kusimama munapasha kujimanifester kuma manifestation pe mukwe naonekana donc message nazaki na ngoya ngwana bandeko na biso toyepo na koloba ya makambo ya Beni makambo ezoleka na Beni ezo sala pasi parce que bandeko na biso bazo kufa mais tozo mona ke soi-disant ba responsable ya peuple congolais ba autorité oyo ba zui pouvoir ya peuple congolais na makasi ba tumutulokola oyo soki paluku batu bakufi ye azozwa na message azotina message ya félicitations na nini na Barcelone ndenge Barcelone a gagnaki gouverneur Mobimba bazoboma peuple na ye place
trace mon côté to monité aza ko dénoncer makambo zo le Canabeni mais aza ko féliciter Barcelone ndenge a gagné na Twitter. Pourquoi pas ozo Twitter na wana o dénoncer makambo ke bazo boma peuple nanga na Beni. Mazala musala ba Rwandais. Omoni. Tozo mona ke matata mpoyo. Tango babomaki bato awa na France. Na Twitter na ye atindaki message ya ba condoléances na nini na ba français. Mais babobi bato na Beni matata po tozo mona message na ota. Pona ko isa ino ke boza ba étranger, boza ko boma peuple congolais. Tomoni ministre oyo ya nini ya intérieur. Aza première ya kosala tout ya kotinda ba enquête basala po bakanga bato. Mais makambo zo le kana est. Pourquoi pas yo ministre intérieur o kita sur terrain. Tout le monde a fait enquête et bandi na bato bazo boma bato na Congo. Peuple congolais totika ba distraction bato bazo kufa na Congo. Bato bazo kufa na Beni surtout pour le moment. Na mikolo ba bomi bato ebele bana mike bakati bango ba mitu. Tozo senga pa mino ba star tout congolais ba joueur bato tout bozwa pe moi tâche muke zwa moi ta na Twitter na yo publier message ke bazo boma bato na est. Hein? To sepena ba mis batu o une bastar moso ba lobby courage ba joueur o ba lobby courage tozo senga pe ba joueur tout o boza en Angleterre Allemagne partout soko bike oza congolais ba musicien congolais o boza libanda bo dénoncer ba massacre za bazo bo ma peuple congolais na kati ya mboka communauté internationale sur ça les l'autre côté na complicité à gouvernement en place. Moutounyo soit ça quelque chose massacre génocide seulement na côté ya Beni ya Butembo ya nini il faut cette facile il faut pas to lâcher yango o ya Kishasa nano ya Maluku to tika ki yango ti lelo ba komi oublier yango to senga peuple congolais moutounyo sa place nyonso message to ekozala ya massacre o ya ba korwana ya bato akufi publier yango tindika yango kaka ti bakoyoka biso message yango na tozala yango to epona kolela bandeko na biso bato azo kufa na Beni bato autorité congolais bazo lobelo ko mokote message pe ya suka pona ko pesa vie na ningi na pesa vie dit ezali marche o ezali le 26 mai donc dans quelques jours lelo toza le 17 Léo le 17 ça veut dire dans 9 jours awa marche kozala ya munene na Kinshasa peuple mokonzi aza opesa position na ye clair parce que biso toza déterminé et to changeaka vision et to ko changeaka pété to tikala na vision na biso o toloba bato tu ba kotika kanambe to ko soutenir bango vision oyo ya ko soutenir bato wana et banda même avant naissance ya G7 avant naissance ya France citoyen avant naissance ya dynamique de l'opposition. Ça fait 2 ans passés, peuple mokonzi apesa ki déjà vision na ekala lobby mututu oya kotika Kabila biso to ko soutenir ye et tozaka na ligne wana lelo to mona ke bato na ba chanja biso to landi bango na vision na bango te biso tozaki na vision déjà ya ko dénoncer ya ko lobake bato ba kotika Kabila biso to kozana bango ça veut dire peuple mokonzi azaka na ligne na ye a changer te ba politicien ba changer ba programme na bango ba vision na bango ba projet de société na bango ba changer lelo ba ko rejoindre vision ya peuple mokonzi ya ko réunir ba tout yango tolobi peuple mokonzi akotika jamais ko changer vision na ye par rapport na makambo o ya Congo vision na biso etikali juste mututu o ya kotika kanambe biso peuple mokonzi to ko soutenir ye to ko encourager to ko bisa ke ndeko na biso message to za nango yebisa peuple sur place message na biso ezali nini peuple aye bake bato azo bomba bato akufa na Beni peuple aye bake et konini balingi ba changer constitution peuple aye bake ni cour constitutionnelle linge Kabila tika la libela bato ba ko informer peuple wana ezali ba politicien oyo baza na droit ya koleka na ba média ya Congo bato oyo baza protéger na ba pronini na constitution que un opposant ko dénoncer makambo bango nde baza sur terrain biso toza na pouvoir wana te biso soki tokiti na Congo mbala moko ba bomi mais bango baza ko bénéficier na protection ya ba constitution na bango po ba dénonçaka yango to remercier ba groupe tout bozana appui na soutien à peuple mokonzi sans exception que oyo aza biso to soutenir bato tout toyebike to kolonga ensemble na bato na terrain Yaya di Bolombo. Oui, bandeko na ngai ba congolais ya kati ya Congo na ba oyo nyoso bazali na libanda awa na diaspora ngai greffier international na bandeko wayambo soto ye comme d'habitude to mesani kaka ko lupesa bino ba message ko dénoncer quand il faut dénoncer parce que ceux qui to dénoncer te ezali mabe batu oyo bazali na pouvoir hein balingi ko loba ba vérité te na makambo eza ko leka tout ce qui se passe à l'est
ndeko na nga nani eso auti koloba awa ngai naza ko attirer sikoyo attention ya bino nyonso batutu oyo bozali na ngambo oyo bozali naba oyo bozali na pouvoir naba oyo batanga biloko ba musicien ba pasteur mais tozo senga na bino boye c'est le moment ou jamais. Nous sommes au croisé des chemins. Il ne nous reste pas très longtemps tokoma nasuka ya makambo parce que tikali na biso kaka le maximum c'est 400 jours environ 5 mois. C'est la période, c'est le moment de repentance. C'est le moment qu'il faut se repentir. Tout le monde déjà exemple ya joueur artiste bakomi ko sikoyo pona peuple tozo senga bino tout pasteur banani c'est le moment bozela te ke tikala 1 mois ou 2 po boya ko se repentir et ozala trop tard parce que nous sommes déterminés. Je vous le dis clairement, on est déterminés. Déterminés, c'est-à-dire tango makambo wana iko koma ya lumbe mwete parce que maintenant c'est l'article 64 qui va fonctionner. Il n'y a plus autre chose. Il n'y a plus autre chose, il n'y a que ça. Article 64, soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Il y a un autre tikali nango. Tout ça sur le makam souci, il y a ko pata aucune gauche, droite, oh non. Et puis là maintenant, je vais attirer aussi, je vais parler aussi un petit peu de la communauté internationale. Nous sommes au croisé des chemins, comme je viens de le dire tantôt là. Donc, nous, en tant que peuple congolais, nous avons commis des erreurs. Nous avons commis des erreurs. Mais on a la détermination maintenant d'aller jusqu'au bout dans notre objectif. Vous, la communauté internationale, vous avez commis des erreurs avant, mais vous avez intérêt maintenant de changer de vision, d'être avec nous, avec le peuple congolais. Parce que nous, on ne lâchera pas prise. Le peuple congolais, comme nous sommes, on est décidé d'aller jusqu'au bout pour bouter ces mecs dehors avec son gouvernement, des bandits, des voyous. Ils doivent partir et regagner les Rwandais. Donc on est déterminés. Vous êtes obligés, en tout cas, à mon avis personnel, vous êtes censés épouser la volonté du peuple congolais dans la direction pour libérer ce pays, pour libérer le Congo. La communauté internationale, tout le monde peut changer le langage. Vous ne changerez pas de langage. Restez sur le langage du peuple. Tokende mutuana il faut kende o eza période ya repentance nazo benga la bande kolangai ya Congo mobimba botika kolanda ba distraction toza suna période ya distraction te toza suna ba période te ko ya ba diabolisation inutile on toza ko mona net na ba diaspora hein toza suna tina ya distraction te que un tel azoki mbongo un tel asalaki boye oh bonaboye papa Ngwanda merci beaucoup ndenge Olandi ozali na vision ya rassemblement ya peuple congolais tikala na vision wana batuna yo wayamba salobi obwaki bango na camion ya zéro c'est déjà bon. Donc to tikala na nzela oyo biso peuple mokonzi nous ne faisons que rassembler les gens. Politique na biso yango wana toloba yango bandakala ça fait 2 ans maintenant toloba yango ya batu nyonso oyo bazali na ngambo ya pouvoir au moment où ils vont se détacher du pouvoir nous sommes avec eux ensemble avec eux pour bouter cette espèce de Rwandais dehors parce que mboko na biso photo récupérer yango ingeta soulèvement populaire le 26 mai oyo mutunyo sabima la libanda ingeta diaspora bana Londres diaspora ya Londres le 26 mai tobi misabato la Kisasa ba diaspora ya France ya Belgique ya Autriche kuna Australie et pas ya Kasba Mwamba Mama Bika
mama bika kuna na Australie kala te naza koya na lobi boye Kanambe tufi ya mama na yo elongi mabe lokola elongi no mabe lokola Zaidi Ngoma. Kanambe mwana ya makango yo elongi no mabe elongi mabe oka Herodia kok mwana ya Herodia zoba moko ya Rwandais. Congo eza ya ba Rwandais te zoba oye eko intimider le peuple congolais na ba vieux epola ba très epola. Bana kini bola muka bana kisasa bola muka totikela ba Rwandais ba tuti mboka la biso te yango toleki awa poto pesa message oyo Congo ezali ya ba tuti te, Congo ezali ya ba Ugandais te, Congo ezali ya ba Soudanais te, Congo ezali ya ba Congolais ya Brazza te, Zaire ezali ya ba Angolais te, ya ba Zambien te. Tokokufa likolo ya mabele ya Congo tango ekoki biso tuto sangana towela mboka na biso oyo aza na problème ya moto zela na Congo awa te. Bande konanga toye kotemisa bino pour le 26 mai ezali manifestation ville monte classe ezali te. Bana Inikin, ISC, ISTA, Université Malula, Université Protestante, Université ya Lumumbashi, ISP Mbandaka, Université ya Bakongo, ya Kikwiti, ya Kisangani, ya Bukavu, classe ezali te. Totele matobengana Vundo ena Kanambe na Ruberwa. Ba cour constitutionnelle rabilo ya tufi ya bazoba Vundo ya tufi ya mama na yo zoba obemi na kote longi mabe zoba Andre Kimbuta momeli bangi melaka bangi already apesa kao tongo midi pokwa mela bangi wana Andre Kimbuta already azo pesa ozo tongo lango na mpoke. Congo ezali ya batuti te bozo mbrouiller peuple congolais na ba vieux ka foker bozu télévision botiango longwa tongo tipo quoi bana Congo bolongwa na distraction ngonga ekoki to libérer Congo na biso yango na pesi mbote et pas maître nanga ya solo maître nanga ya propre camionnette mbola na pesi mbote et pas Didier Massamba na pesi mbote et pas Ipo Waiza Gabriel Katako Koko Aluosi, Koko Aluosi, na Molimo, Papa Tom, Patrick Kabamba, Commandant Eso, Yaye Di Bolombo, greffier international, Boketouem, Boko Kapas, Boko souffrir, Boko Mela Goudron, Boko Kalisango Potopoto Ngai, Yaba Popo, Omoni Goudron, Boko Mela Yango, Boko Luka distraction, Boko Zoyango Te. Peuple mokonzi otika la peuple mokonzi olingi peuple mokobi tumba ekoyebana na Congo et puis peuple congolais diaspora ne bozalia wa tolobaki yango clair nga boketwa ya monatiaka numéro na ngana internet pona zoka ba information eza na Congo elobi même kulutu ngwanda bato ba pesa yanga ba information bango tu ba collabo ngai pe ba pesa nga ba information bato ba pesa nga ba information loba makambo na loba ka oyutaka na Congo yango tolobaki ke toko soutenir bandeko wana tosisi komba libanda komba etikali na Kisasa na Congo awa bitumeza lisusu te ba américain ba belge ba français ba anglais ba allemand ba yebi ke bitume kozala soki batiki Kanamba kende te bakomona bituma na Belgique bakomona bituma na France partout yango moi je crois na confiance en Nzambe avant décembre Kanamba yebela mona makango yebela zoba moko boye outa obosali place oteka tombola boka na Tanzanie obosali voiture noire rouge ya Toyota obosali sandale no lipapa oyo bandaki komema obena mema tilapia na Tanzanie tufi ya papa na yo oyo lelo ezali le 17 mai oyo ba Rwandais bakotaka na Congo kaka ndenge bokotaka na Congo ndenge bokobima na Congo yango na pesi mbote et pas mama Didier asuta mabolongo inda engambe sayo asoba beau frère propre Stéphane Zakoto for the big boss nakata Londres na pesi mbote na bato tout o balingaka peuple mokondi eta ke biso tozali bokoko kabiso te
moto pe ya kosomba biso te bokomeka pe biso te toza kobunda mpo na mbongo te toza kobunda nde likambo ya mabele moto akobangisa pe moto azali te awa na poto moto akobangisa moto azali te boyeba yango bokobangisaka moto moko te moto oyo balesa oyo bafuta awa na omoni na poto na Belgique biso tout l'état belge afutelaka biso ndako bokobangisa biso te so bino bosima mbongo na vie na bino te babiso baoyo tosima bambongo tosala baplaisir okutu yo ntina vino okosala yango te bokeba na bino mitu esala. Bon, bandeko na biso eza lisusu tozozongela po message kaka mpona koyebisa pe bapaster pe bosala bomeka kochange boyeba ke peuple oyo bino boteyaka bazoboma ye na Beni bapaster botei trop des histoires botei ba histoire ya passé trop botei asikoyo actualité oyo ezoleka na Beni actualité ezoleka na Butembo actualité ezoleka na Uvira botei ya boyebisa peuple ke bazoboma ba peuple na biso bapaster botika koteya biso ba masolo ba histoire oh bino bozote eza basali ya Nzambe basala yango mais bino sikoyo eloko nini bozosala pour le moment ke soki lelo balingi bakoma Bible ya bakongolais kombo no pe bakoma ke pasteur boya defendaki peuple na ye ateyaki asalaki miracle bomoni ke bozosala ba masolo boteya bato ba histoire boteya réalité vérité ke peuple ya Nzambe o Jésus Christ a defendaki baza koboma bango lelo musala na bino il faut bo dénoncer mabe ezoleka na Congo baza ko exterminer peuple de Dieu ba homme de Dieu soit disant ba homme de Dieu boyebi ka ko sala biso ba filmer ba porno et comme moment bola kisake boza ba sala Nzambe bondima ba boma bino po na peuple wana bolo ba vérité pasteur molokola mukuna comme ça publicité à prémisse est-ce que bozo mona ngo penza la ba sala Nzambe peuple congolais bino pe ba mama na ba papa bolingi koyoka te bato wana baza kosalela ba famille na bango botuna ba mikanda mapango wana eza bakombo na ba famille na bango tala mutu lokola Deniles ake komisalela porno ya ye moko mwasi azate est-ce que bozo mona ngo ke wana eza normal ministre Kalambe lolemo peuple congolais tozebisa bino parmi distraction ya munene ya Congo ezali église abato eza na problème te mo église eza na problème te mais bato bazosalela kombo wana ya église bango nde bazobebisa kombo ya Nzambe yango biso toyebisi bosalaka baventure na bino mais retour na biso bokoluka misala message yango na toza nango après toza ko éclaircir peuple congolais peuple mokonzi eza na ligne nango toko changer te soki okutani na mwasi a changer mibali ebele keba soki omoni kombata tambola keba parce que mabe eza place a outité mabe nde ezali peuple mokonzi eza ini et ko changer te après peuple mokonzi nenge eza boye tina nenge to koma na Congo bokomona toza na langage moko mais soki ba vision botamboli bolingi boya ko exporter ngona peuple mokonzi bokuta na penza na béton po boko memela biso ba maladie botamboli nango ba idemo ba nini ba boya non awa toza ba totiko tambola na groupe te mais totika na ligne moko ke kosangisa bato peuple congolais message à suka on ngana bosana na lina la musabino boye bake rapport moko et utay ko bima kala mingi te ya ONU rapport wana et lobby boye eza ko accuser directement gouvernement ya Kinshasa gouvernement ya occupation bazali en collaboration na gouvernement ya Rwanda pour na ko bomba ba congolais na est rapport wana ezal et lobby yango clair et net baza ko accuser un certain général Mundos c'est un Rwandais et le général Mundos a coopéré directement à Zoraba Orenaye Utakepaya Kanambe alias Joseph Kabila. Stocké Kanambe a quitté na Est. Bon, on a sima 400, 200 personnes, 600 personnes bakoufi parce que hier mutapé ça ba ordre wana bomak. Donc ba moro ya ba Beni ya ba Butembo ya ba nini ezali masolo ya gouvernement congolais na gouvernement rwandais lo ngana yebisa bino yango wana message ya suka bon pona pena ko sukisa donc na lingna dédicacer muke ba biso oyo bangai baza ko soutenir ngana na ndenge tuza ko bunda bitumba oyo hein petit nanga ale alino na Courtrai
yayo yango wana mbote ya trop petit bazali belé petit na ngai Feli Mobando na Lille salon Feli akataka suki ya bien na kati ya Lille soki boke na Lille botu na salon Feli akataka suki ya bien petit na ngai Clément Likele petite sœur propre Annie ici madame Boyebi Binomogo Viviane Bolombo, sans oublier Maman Didi Asuta, sans oublier Maman Lili Kanga, sans oublier mais respect Yedi. Tous les diaspora l'aider JE. Toi na tout ça moi coalition na biso ezaka coalition. Toza alliance ezalika réunion eza coalition moko tozo sala na bandeko ya RCK Monde ya général Ngando docteur Domi bango tu baroya awa na bandeko nyonso o bazwa kulinga eza nango toza kopesa na baide to solo la koma tokoki ko sangisa baide na biso toko avancer na bitumbo tozali ko sala ezali nango ka coalition toza ko sa bango baya na baide na bango biso to pe na baide na biso o toza ko bomba te po to clair muta ko changer baide na biso azate donc toko sangisa baide puis si to sala réunion na biso après kulutu na biso George appelle biso place wana na matonge to kutana elongo na ba mama tout ya peuple mokonzi parce que biso to sala la mobilisation ba kulutu na biso bakozala wana plus de 30 do bakozala mpona kosoutenir baide o bato baningi ide ya kosangisa mpo Kongo eza moko Kongo ekozala biteni te Kongo ekotikala moko bapoliticien bakolekana me mabele ya Kongo ekotikala biso peuple congolais tokolekana me mabele ya Kongo ekotikala yango topesi kaka ke bapasteur congolais basoni kafuta Mamolangi ba Mukuna ba mamba sikate na bino tu ole bole kaka na ba télévision botika la mitakala bosala ka ba brisile bosimba ba caméra bolanda histoire lelo bozo beta histoire o Josué atemisaka moi histoire po nzamba kisaka nguya na Israël nzambe wana Jésus Christ akitisa nguya partout to mona ba delile so o boy écartement ngama kuna okokate mutakalo tikale mutakalo likolo mwasi boka vada soki na Ethiopie soki na Vietnam azotika bino mitakala yango tozoma ba mama bobi mana ba église wana ba pasteur wana ba simbi ba kisi bazako beta ba histoire o Daniel akelanga na Babylone Daniel akufelaki peuple o Jérémie alobelaki roi Jérémie akiasoki ngo Samson abalaka Dalida ezali ba histoire o nzamba kisaka na Israël mais biso pe na Congo biso toye ba combattant batelemi partout eza Bible lobi ekozala Congo tozalaki na bakimbangu tozalaki na mama Kipavita tozalaki na babakanja tozalaki na ba mama Noirite ba papa le moloto o bakufi lelo yango ba pasteur botika kindumba ba pasteur congolais bosambwe na ba magie bozwaki bosambwe botika kindumba bo ba faux pasteur botanga komba Jésus te botanga kombo ya nzambe te na mona nano prophète bino tu bozokanga o ba prophète ni na sacrifiera brebis na ye ba pasteur congolais ba magicien misala bino kotikala mitakala na ba Skype tosi toyebi bino mitakala na bino na Skype ezali soni oape Jackie Chang te oape Brisile te ozape nani Jean-Claude Van Damme te po matabeta ba kakato ba Jean-Claude Van Damme yo ko beta kakato na salle de bain moi sino alali ozotaka ba kakato bazo memelo peuple na Beni ba passer ndoki bino ba général Etumba ba général ba lieutenant colonel ba soldat tout ya Congo oya kotelemela peuple wana te lobi ba ko apandre yo boyebi moko labo boyeba ke bombo eleki ya peuple ezate nzambe abenir ba diaspora noso le 26 mai ville morte na Congo JBK bomoko ya mboka JBK lisanga ekolo lelo toyaki epa ya bomoko ya mboka mikolo chaque
semaine lengi to bando ya awa pour la topesa information et pas à JBK ingeta Abel Mansia, princesse Mansia.